Coucou la famille, bonjour la famille, bonjour la famille, coucou la famille, bonjour. Aujourd'hui c'est jeudi, voilà, hey. Jeudi. Voilà, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien, voilà, c'est les matins, c'est très tôt le matin. Vraiment, c'est très tôt le matin. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise Bambote Ebele Bisika Bizubino Boboto Bondeko Nakatia Mabota Nabino. J'espère que vous allez bien. Bon service. Puis voilà. Bonne chance naba o bazoluka musala courage naba oyo bazolinga ba changer musala naba ngo courage. Bon déjeuner à tout le monde. Shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino boboto bondeko. Naba ndeko na biso ya église mère, trobenga que église mère, église catholique et puis église protestante aussi. Bandeko nanga tulinga to bossa na bango to tcha bango kaka na ba réveil, non, bango baza ba réveil te, vraiment église protestante. Et puis to pesi ba salam alaikum na ba ndeko na so ba musulman, pourquoi pas matondo na ba kimbangiste. Voilà bandeko na ngai kana tongo nde to kindiki mwa mbangu toye pona makambu oyo vraiment ekoti na kati ya réseaux sociaux. Eza vraiment ko ningisa ba influenceuse tant ba benga bango ba influenceur ba influenceuse biso to lobara ngai na lobara nazali na ka ko lamusa conscience nazali ndenge moko te na ka ko influencer mutu te. Tu dois faire ça ou bien kaka na mouvement na ngai olanda kaka kendeni la danoise azali non eloko msupe na kozala naza bongo te nazolinga ntango nazobunda malembe na koma na objectif mais na yepe na expliquer bino na ekolamsa bino conscience botala eloko boye ekendeke boye pono koma boye fosala boye mais entre temps ngamoko pe nano na komite mais ba influenceur ba benga na ba influenceuse okomona eloko akutu akosalela ngo pe tango mosusu te ou bien tango mosusu azakutu na ngo te. Mais avec la sabino banda kwa kitoko mais azokende ta mso ko sala des missions na ba appartement ya batu emsu na ba hotel alua kama ba hotel moko place kitoko kwa so sala des missions donc yozo kantaneti ezali mbongo donc mbongo na ye ou bien ndaku na ye nzoka eza bandaku na ye te ba voiture wana mona kemso akeka pa liboso voiture moi kitoko azosala na émission ou bien pe ba camarade a louer voiture emso a louer pe ba voiture kotoko louer no ba voiture azosala ba émission azola kisa azo côté ba mbongo ba montre neti moko batindela kinga ba hotel ko boma likola ba montre ba Rolex tango ba bomi nzoka nde ba montre ngo eza ba montre Tierki eza ba montre Moniato mais tango azola kisango azola kisa ba hotel azola kisa ba appartement kitoko mutu moya cha boule ke ezali biloko Moniato ezate ba bomi influenceur moko na je crois na États-Unis ba uti ko boma donc voilà quoi yango bandeko nanga to yesko lelo to ya kolobela likambo ya santé bandeko like vidéo partager et kozala très bien. Bana oya mike bandeko nanga toza na mwana moko me Maria Tumba aza influenceuse na kati ya TikTok. Toza pe na mwasi mususu ba ivoirienne, toza na mususu boepe asa katisa ko tukala kombone pe zokima ngai baze belé bazo katisa mabumu bazo diminuer ba maboko bazo sala penza ba chirurgie esthétique pour na ko se changer et puis bazo ko publier yango et puis to monaki pe to zape na makoma o ba yembaka fi wana pa kenda ko salisa ye ba katie libumu balongoli ba koti kotoyo ba diminuer ye bandeko pona nini nyoso to wana koluka kaka batu balula yo bandeko nanga obie ko influencer batu na mabe bandeko nanga il faut sala attention parce que
mutu na mutu aza na nzoto na ye mutu na mutu ayebi nde nini akolaka bamaladi nini oyo banda kozwa ye na jeunesse bamosusu bakolaka bamikuwa pasi bamosusu bakolaka makila ezosila bamosusu bakolaka soki ndenge nini yaya kolanda bilandalanda te bango komona bakei bapasi oyo bango bazomona baolakisa bino te ta après opération mutu akosata mosusu une semaine aza koloba te aza na problème ya respiration akoya koloba na yo te ntango amonika akomi bien nde ye koloba ebotala ngai nasalaki yango eza nango problème te nakomi boye nalongoli parti oyo nalongoli bandeko soki otali ndeko mwasi aboti nanu te libumu oyo ake kosalela opération na badokter yango basalaki opération omoni dokter aoboya te aza na posa mbongo mwana mwasi oyo aboti nanu te komo kozala complexe ya makasi ndenge wana azoloba ngo mpe ye moko nazosala ngo te mpo na mutu nazanga mo nazalaki complexe naza complexe na ndenge nazalaki hier na lelo nalingi nazala ndenge mosusu bandeko otali mwasi avant opération na nzambe so azoka pasi na motema. Comment les gens peuvent être comme ça, bande konanga? Pour nani parce que mon mutu moko asala ki yango. Omoni ba film sou bazo ya ba taille boy. Mais bande konanga. Bat omona ba mutaye pendant ba sala awa mukie awa kiti boy. Bande ko ezanzoto. Ba film na pa omona bongo pe libala pe zate. Omona mosi mo beaucoup tutina te abali. Siko soko tali ye Maria Tumba wana. Nzoto azokene ko sala wana. Mobali yo azana e. Hôtel mobile botela mobile munene est-ce que to bazo sala ngobi bali mutu bazo yebisa bango ke banzoto na bino eza bien te mais na suka tant na rochité na expliquer bino pourquoi bato ebele bakenda osala biloko wana biloko nyonso ebandaka ne bande ko na ngai et puis ça na ba risque ebele ya liwa bande ko botala mwasi oyo est-ce que mwasi soka sala ta gymnastique ya 1 mois kaka libumu ekokota te botala libumu oyo mwana mwasi oyo akisa l'opération. BBL, je vais faire partie de ça. C'est pour combien de mois ça? C'est pas classe en fait. En plus il y a un truc ici, ça se voit pas bien. Regardez. C'est pas cicatrice, vous voyez, ça me dérange un peu. Je m'ai pas contre la personne que j'étais hier. Je suis ni complexée de toi, ni d'elle, ni de la non. Je suis complexée de la personne que j'étais hier. Je vais faire un bip. Bon, je vais laver avec ça. Au début, bétadine. Après, je vais mettre ça. Toujours, avant d'aller au bloc, on se lave avec ça pour désinfecter. Je dis bien, désinfecter ma chérie. Voilà. Oh, bon, je voudrais bien avec une heureuse, juste là. Sauf que là, bim. Moi, je ne vais pas trop, je veux juste qu'on enlève ça. C'est dans le roulet du bonbon. Ça là, c'est bon. Juste qu'on enlève ça. Voilà. Ça. C'est dégueulasse. Ça comme ça, c'est pas caché. Voilà, bandeko. Ye ndeko mwasi. Alobi, faut balongola ye misuni na libumu. Ba benda ye mafuta. Balongola ye pe. Awana sima. Cela veut dire que soit bakolongola pe bakot. Soit bakolongola pe mafuta. Moko evanda rabatu. Awa na nini awa. Nyoso wana lobi ke aza complexe ya mutu te ya yote ya yekuna te aza complexe na ndenge ye moko azalaki me pona omi mona ke nzoto na yo eza mabe wana eza lokuta te pona yo mona ke nzamba salanga kitoko te fo olula mutu mususu oloboloba te okolula ba Kardashian okolula batu boye okokolula batu boye bandeko osesa opération wana esala makanango e batu pe bakufaka te o pe bakufaka bazali mais siko esengaka de place nini ozokesalisa yango mbongo nini oyo yoko changer ezaka te parce que monika place moko boye na monaki mwa mwasi moko boye bakenda osala opération wana na hôpital moko boye akufi na je crois so na fouiller ba papier nanga awa ba photo nanga ba bilo na bombaka pona kolobela naza nango bandeko ebele bakufaka
bayaka kona bango na ba réseaux sociaux te bozo mone pe bisu te akufi na ye ba bombi secret ba kunjie ka ndenge wana. Mais oyo siko amoni a réussir au lieu ya koloba na baninga ba inconvénient pas sini wana monaki oya oloba te. Mais il y a des gens qui connaissent les pib, il y a l'hôpital wana, botalanga boye, na bimi nanga la maladie, na bongi, na sali boye, bande ko bozela. J'espère qu'il y a sous awa, momoni a. Oui, ma belle, tu as tout compris. Tu as vraiment tout compris. Ngai naza boye, naza jamais complexé à mon tout. Mon naza complexé na ngamoko. Tout à l'heure, dans la vidéo, que je me bats toujours contre la personne que j'étais hier. Face à tout le monde, je donnais toujours l'impression comme si j'ai confiance en moi, comme si tout allait bien. Or, nous avons un complexe, nous avons complexé. Moi, j'ai trop de cicatrices au binotom soué, j'avais trop de cicatrices. Hein. Mon tatine dit que ça a chirurgie dans la case à Zate. On a la salle dans la chirurgie. On a la vidéo dans la. Na lobite na mutu yaka eba osa chirurgie ah non au cas où mutanga sa chirurgie bouquet na elle travaille bouquet sa chirurgie na d'ailleurs vraiment la complexe na ngam ko imaginer ti na mis sur votre nom là qui femme forte j'ai confiance en moi mais en soi là tu sais pas hein cause à complexe mon complexe tout le bangon le yengo au fingam tout complexe na le yengo mais bo éviter complexe là ici complexe c'est beau maka complexe là ça tue. Bien, vous avez un commentaire complexe, sans bouiller par définition complexe. Voilà. Complexe, c'est bon. On a comme complexe. C'est vraiment complexé. On est là. On a une influence. J'ai fait un effort. On a trouvé place à bien. On a posé la chirurgie. Bon, s'inquiéter. T'es pas inconvénient. Il y a pas inconvénient. Il y a tout à l'heure. Non, bien. Mais tu vas pas sur la couffie. Le robot, tu as jour férié. Bon, là, tu as quitté au boya matin. Mais là, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous inquiétez? Ça change rien à faire avec inconvénient. Et ils attendent un jour férié, mon côté, et ils ont voté, alors, vous gardez ma bande. C'est mon choix, c'est mon corps. C'est bon? Si vous avez la place, ça coûte plus. Ça coûte plus. Tellement c'est pas vous, tellement vous n'avez pas d'argent, tellement vous n'êtes pas intelligent. C'est compliqué. Oui, ma belle, tu as tout compris. Voilà, donc, bandeko bozoyo kamaloba zoloba. Ils ont vraiment ceux qui ont 8 ans, ils ont live, ils ont sunga ba jeune fille, il y a kozala ceux qui y est par exemple, azala qui moi c'est moko azu chance te ba orienté, vous comprendre, ndenga alobi vérité claire et nette, ceux qui ont complexé et bomaka, et puis ça a vraiment donc au CP la té, au CP la vie na yote. Ozala obamimona kana ya kitoko te eloko boye fale zala boye biloko ngo pe bamsu ebotama na mutu eza biloko moko boye yango ezaka bien soko oboti mwana na yo banda kolakisa ye amour banda kolakisa ye bolingo banda kolakisa ye azala kitoko te elle est belle na ye moko pa lobi ke complexe nanga ezaki te pona bato. Mais ce cas où le babon mais abandé peut se comparer par rapport au temps où on a africain par rapport au temps où on a mindele bamsou baza même complexé da peau au moins bandi comme la ba kisi pour na s'éclaircir bamsou cause la complexé azolo nanga eza kito côté vraiment fona 400 comme songe donc ekoza makambo belé bamsou mabele bamsou suma boko maboko ngele ki minene faut ba diminuer binomo bomoni ndenge yazuma partie na oyo akeko saila ngopona a lobby clair qui nazaki complexé et puis a lobby clair qui ndenge bomona ndeko bomona nga nazwa na ba télévision wana bozo mona nga femme forte bozo mona nga boye mais en soi je n'étais pas comme ça. Mais ce qu'on problème est la opération est la réussir wane kozala bien siko ce que ça réussi te ndenge grâce mbisa tchaka mabele bande konanga ba échoua ka première fois. Et quoi boum, aïe kotia deuxième fois, mais ezalaka comme si comme ça bande konanga. Ce n'est pas vraiment qu'ezali bien. Troisième fois c'est catastrophe pour ce Dieu sur ma belle kei. Vous voyez les conséquences. Ce qui est bien, gloire à Dieu, mais ce qui est ma bé,
C'est ça où il y aura des inconvénients. Malgré zolo bandengwana ke ceux qui na koufi lelo boy na boy. Mais et quoi ça la paix que koufité. Mais au tikali na ba défaut toute ta vie. Au comme ils sont complexes, moi continue ils sont bien. Il faut tal à quel niveau oyo yoko yiko mema complexe na kati nzoto na yo. Ozo mona e boy mona moi si azana taille penza. Aza vraiment na simeza et kabwani bien. Liboso pe libumeza ngo munene makasi te parce que aboti kutu te. Nando aboti na ete. Mais bande konanga ka pona ba kozala influenceuse pona ka oningi batu ba mono soko okoma ndenge nini botala mwana mwasi obisika ke ko mitia. Yango bande konda bani nanga ko shite pona lelo mena lingana na lakisa bino pe mobali na ye ba check pe mobali na ye bo mona mobali na ye oya bimaka na ye. Bande ko mibali pe bazala malamu na biso bande ko mobali ne ba cheki awa boze kata libu momonya kati libu yo Kevin Issa bolole ya Kevin Issa yo zona nzoto mipiku boye nzoto zeba poni oki okatisa te o encourager mwana mokelo kwa Maria aboti na ntibo ke kata libu mona et pourtant yo zo vraiment bobolo apita bodo kata libu momonya kati libu yo Kevin Issa bolole ya Kevin Issa yo zona nzoto mipiku boye nzoto zeba poni oki okatisa te o encourager mwana mokelo kwa Maria aboti na ntibo ke kata libu mona et pourtant voilà bande ko mobali ne yewana soki bomoi mobali ne libumu penza ko elekina ya mwasi mais opération mibali bakenda ko diminuer mabumu na mona ngo presque pas opération mibali bande ko ba mibali bana mibali bo ede basi lelo ta bana basi ba tchaka ba periki bana basi ba soke ko tia ba derrière ba fesse ba matako bana basi ba so sala nyoso ba salaka o ba maquillage kidiki ezaka pona ko satisfaire mobile mais soki bino mibali ozana mwasi o aider obingala linga konde ngozabwe ti temporiser nan bota nan ba gym ezali ba sport ezali mwana mwasi oyo libumongo munene azoyeba te libumu nini yango azolakisa biso banso ezali kwa ba envoûtement ata kutozana mbongo yango ebele tu peux faire ce que tu veux mais biloko nyonso eza permis na vie te ba conséquence nango ekozala lelo ozosepela mais lobi oyebi lobi na yo te bana basi ya boye bazalaki bana basi oyo bakoli soki mpenza olandi bien ozwi vie ya Maria Tumba banda azalaki mwana moke omonaki asanta amour ni pa mama ni pa papa ni na entourage na ye asanta amour wana te ayoka te na entourage na ye ayoka na monoko ya mama na ye te ke Maria oza mwasi kitoko Maria vraiment otaye obwakama o Maria boye ayoka te ni azwi na mobali pa lulaka ye te yango no monaki epusaka moto ke nasala plus na nzoto nanga pona balula ngai nasala plus na nzoto nanga pona basala nga boye mais ozobosana ke à part physique il y a aussi un comportement ndenge nini ozalaka envers bato ndenge nini osalaka bamisala na o ndenge nini okoko sala biloko na nyonso za kitoko boye mais soko za salite mobali pa kokima bato pe bakokima yo siko soki lelo bato balobi ozaka salite poni bato wana bakoma propreté ndini kambo penga na kamwa bandeko na bali kosuka na wana soki mutu aza salite omona mosi buku kaka salite ndako ezaka salite ata baoloba na aza kuna te mais soka balobi noke mabele konda oke bakisa mabele o boy na boy mais salite olongola te mama yango wana kutu deza cause munene ezobebisa vie na yo bandeko eza pasi boyoki ndeko mosi alobi bien ntango na oya na live tokotia baloba na ye alobi ke ngai nde naza boye eza ngai moko naza complexe ozala complexe par rapport na yo moko na makambo ne soki oyebaki te soki badocteur wana bazalaka te Maria Tumba ngake no tsheli akena okatsa libumu anga za complexe ndeni po akekatsa libumu bandeko ba mama bosolola na bana
bozana ba dialogue na bana bino biloko bato ebele ba perdre bana na bango parce que ba jeune fille ba komi kozombo na bango sito ba 20 ans ba 22 ans azo sala na ye azumbongo na ye akangisi ake osesa opération tam subino boyebite mais lobi soki akufi lobi soki comme ben inconvénient akoma koyoka ka mukongo passe akoma koyoka ka ba ventre passe akoma koyoka boy akoma kosala boy ekozaka pasi na biso ba parents yango parents nyonso to soko yoki nga partager vidéo oyo bokebisa bana na bino boluka pe donc ba inconvénient nango bolakisa bana boyebisa bana bazaka complexité nzamba yebi ndeni apesaki otayi wana nzamba yebi poni apesaki o mabele minene wana po soka pesinga mabele ayo minene par rapport à mokongo nanga na ko supporter yango te na obela mokongo soka pesi yo maboko ala danoise oya minene oyo tamsu yoko ko supporter yango te mais okobela la msusu bapanzi donc nzamba yebaka soka pesio makolo milai ayebi pourquoi atio mokuse ayebi pourquoi to boite i okoki ko corriger nzoto na yo okoki ko sala okoki ko sala mais vraiment local hôpital oyebi ke eza vraiment donc otangi nanu ba critère nango otangi ba commentaire ya bato basala ba opération kuna otangi donc il faut vraiment ozala na top au monde keza top de top. Sinon, tu vas risquer ta vie. Mais oyebaki soki ka basali opération déjà anesthésie batiaka et baby ça a déjà nzoto mutu nyoso basali opération azala déjà na problème moko o ezana kati ya santé na ye alors ce que so zano maladie te ya ezana ngope ko bota na césarienne te pourquoi faire ça alors que ba gym ezali ba sport ezali o ezake yoko sala libumu na ope ekoti dona age ya mukeso ko kati libumu bongo dans 20 ans o komandeni bandi konanga boke ne pa bato bakata mabumba zaka minene omona ekaka beauté na kati ya nzoto na ye mais soka longoli lamba nzoto koma poso nzoto koma banduta parce que ba benda nyonso mais ba longola yo poso te bandi ko saka somo omona lati lamba kitoko mais soka longoli nzoto mobali pa kokima. Alors bandeko nanga vraiment to tenir na bana na biso to linga bana na biso to pesa bango ba monde amour to bisa bango ke bazaka kitoko et ça ka bien makasi. Merci bandeko nanga botika la malamu na tongo lelo like vidéo partager et osa kitoko makasi. Bye bye bisous.